fumu lelo toye epa na bino batindi biso toya kotuna bino bato bazomona neti yo bouti musiko ye amonaki bino na terrain ya Sosa na opala na Kasavubu le 30 juin baye komona bino le 13 juillet na palais du peuple bozo sangana bokala kosangana wana tomoni bangunza oyo baza kaka tuku bangunza kaka fumuki mbangu tomoni bangunza mu Yesu oyo babandaka na Yesu basukisaka na fumuki mbangu tomoni ba musulman tomoni ba chrétien tomoni bato ya Buddha au juste kosangana wana nanu tina nango ezani matondo mingi na lisese moko bakoko baloba soko komi na village ya bato balandelaka ndenge nini bazobina soki bango bazobina lokolo moko yo kobina na mibale te bakoyeba yo ke mutu wana aza mopaya bakoboma yo. Voilà pourquoi toyaki awa na Kinshasa tozolandela lolenge nini bangunza bazobina bangunza Kinshasa lolenge nini bazotambola comme toza na kati ya confession religieuse ya église autochtone, je dis église autochtone. Comme ngape naza moko ya bato basalaka na église autochtone, voilà pourquoi nakendaki ko répondre na Sosa le 30 juin. Et puis bapesaki biso lisusu invitation par président Mangele c'est pour que to répondre na manifestation ekozala le 13 na palais du peuple. Pona nga nakanisaki ke eza nde biso ba autochtone nde bato bakokamba journée wana biso ba autochtone biso nde bakolo mabele biso nde tokokamba mais malheureusement tokomi kuna vraiment pour moi c'était regrettable parce que namonaki ba mfumu ba nkumu ba chef coutumier nanu bazalaki na podium na bango te bazalaki na se ya c'est-à-dire place moko na batu nyonso respect ezalaki te pona ba chef nanu mais tomoni ba chef ba confession religieuse bango ba mati likolo c'est comme si bango nde baza bakolo mabele. Or kolo mabele aza nde chef coutumier yo soki même si babengi yo chef à confession babengi yo ministre ovandaka na village oza villageois généalogie na bino ezana na village moko mais mokonzi ya village wana azali bozwi mokonzi ya village botie na se ya moni bino bana bo se protéger wana eza mbeba eza malédiction. Et puis dede tokendaki pona nga nakendaki namonaki ke bangunza nde bato bakoanime avant manifestation ebanda basalaki mwa lokuta bazobenga bangunza bedeka bake bayembi mais quand bamonaki mindele makambo échanger babaluki et puis baprésenter biso nyonso ke biso toza pays chrétien. Or Congo eza pays chrétien te eza pays pour l'instant bazobenga ngo pays laïque mais bakolo pays wana bakolo mabele baza ba animiste mais baprésenter biso nyonso devant mindele na ebaki te so bandai kobanga nini o biso nyonso toza ba chrétien toyokolakisa bino ke boko comprendre ke Congo eza pays chrétien wana vraiment kotala boye kosangana tosanganaki mpona mboka. Oui tosanganaki mpona mboka esalani c'est-à-dire kosangana babengaki biso il faut tosangana il faut soutenir accord o bakendaki kosigner mpona mboka comme biso nyonso toza ba autochtone biso nyonso toza ba congolais allez toke ko répondre pour que tolakisa na mokili mobimba ke tolingi accord wana. Mais est-ce que chrétien est autochtone to musulman? Oui, c'est-à-dire quoi? Christianisme eza religion bapare mais les pratiquants ya religion wana baza ba autochtone. Pourquoi? Parce que baza bana na biso baza ba ilunga baza ba chilombo baza ba mwanza baza ba mwamba baza ba kayumba baza ba itela mais bazo reconnaître coutume bazo reconnaître culture bazo reconnaître yango coutume bazo reconnaître yango soki otali na nini na ba carte d'électeur na bango c'est-à-dire province d'origine ezali secteur ezali eza par obligation eza par volonté eza par volonté parce que même soki otunie yo uti wata koyebisa o nga naza muluba akabeyaka monga c'est-à-dire à reconnaître origine o nga naza muluba akatanga à reconnaître origine nga naza soki munyanga c'est-à-dire à reconnaître origine makambo bazo sala eza nini c'est-à-dire par ignorance nde bazo boya balobi ke biso makambo akutimi wana tokosala ngo te mais soki ake kobala respecter coutume. Mais kotala boye tango toye
tokomi wana tomoni cérémonie ebandi ndenge olobi ana ebandeli babandi koyamba bangunza bazopesa bangunza 5 minutes. Imaginez 5 minutes boyembi okiti 5 minutes boyembi okiti mais tangu namonaki bundu dia Congo emati mbala moko esali mpe bamindele wana baye voilà directement bakitisi bundu dia Congo bazwi bamatisi église soki église moko bozaka na bosani kombo nango mais église chrétienne bango babandi tina ndenge tozaki mais présence ya mindele wana kati ya place wana mindele yango baza ba chrétien to ba soda to bana baza ba chrétien mindele wana baza ba chrétien pona nga nakanisaki ke peut-être eza ekozala même ba soda bazoya or baza ba pasteur ba chrétien maintenant comme baza ba pasteur ba chrétien pona nga nde conseil na opesa pa ya mokozi na bango Donald Trump, c'est-à-dire comme atindelaki biso ba pasteur biso accord tozo soutenir les accords ya paix ya mabele na biso, donc il faut à recharger biso na manduki, à recharger biso na biloko comme asalaki na Ukraine, comme a réagiraki na guerre ya nini ya Israël, nde makambo tozo linga asala mais ya atindeli biso ba pasteur, c'est-à-dire et puis ba pasteur chrétien, c'est-à-dire ezola kisake na Congo pasteur asolo azate moto wa kuti ko sambela pour que guerre esila azate, c'est-à-dire ba pasteur nyonso ya ba église chrétienne baza ba aventurier. Voilà pourquoi atindaki ba pasteur na ya confiance pour que ba ko sambela mabele ya kimangu, c'est-à-dire pona il faut azela kaka offrande ba pasteur nyonso ko il faut basala mo offrande, cotisation offrande ba remercier Nzambe na bango trompo atindaki ba angelu ba uti na États-Unis ba ko sambela pona Congo guerre esila souffrance esila, c'est-à-dire ba défier ba pasteur na biso, ba pasteur biso basala kero côté. Mais combien de mabondeli auto sali toke ba stade des martyrs, ba stade de Tata Raphaël, toke ba Sainte Thérèse, toke so na ba nota nguna mabondeli na ebité ba mabondeli so kenda sala na Goma. Papa soki tozongeli bonzambe na biso te toko souffrir longtemps. Mais pourquoi? Parce que même ceux qui totangi na Bible, Nzambe a livraki bana Israël na Égypte. Pourquoi? Parce que baboya ki Nzambe na bango bakoko na bango. Bake ko sambela Nzambe ya Pharaon. Voilà pourquoi Nzambe a livraki bango. Alors biso pe tozo fungola maele te. Soki souffrance ekoti, il faut babenga ka ba père spirituel ya mboko. Il faut babenga ka ba père de la nation ya mboko. Il faut babenga ka ba koko bankulu. Bankulu wana depuis kala, ceux qui malade écoutent épidémie et na village. Tu kende pas chef coutumier ko benga passage na ye. Ba bitoko na ye ba chef coutumier ba vandi ba bengi ba sa passage ba lobi bo sala cérémonie tel bo mona épidémie o salini eleki esili. Mais pour l'instant ba chef coutumier baza négligé. Okota déjà na assemblée nationale. Ceux qui ba pesi ba chef coutumier invitation. Au moins chef coutumier wana aza copté, aza député, soit aza sénateur. Bango nde bavandaka na liboso. Chef coutumier nyoso soki bapesi même invitation. Oko vanda na sima esika bana ba parti politique bazalaka basalaka makelele. Nde esika bapesaka ba chef coutumier. Omonaki déjà na nini na nini le 13 ba chef coutumier bazalaki na se bango moko bamati liko. Mais comment un sage akoki kopesa yo nini? Kopesa yo conseil. Soit tu peux ça au maël. Mais fou. Bino, ce que tu as bien, ou est représentant Bino Kuna. Ils ont fou mangeles. Le message n'est pas c'est pas fou mangeles par rapport à la considération oyoye parce que y a des fois le la Bino pour pas considérer Bino. C'est-à-dire la considération même la sauce ça peut aller quand on a sécurité télémi bolibo so que podium bon monati. Imaginez. Même ma peine parler. C'est-à-dire premièrement aza mwana na biso, aza mwana ba chef coutumier, aza président confession religieuse avec l'église autochtone. Nous devons nous respecter nous-mêmes. La charité bien ordonnée commence par soi-même. To midien bikate. Omoni makambo bazo sala o ba chrétien. Et mutu moko abimaki alobinga na ebisaka tata moko ezekoloke bato ba église de noir wana ko sangana na bangonga na lingaka te. Baza bato ba désordre. Omoni c'est-à-dire na ebité soki bangoza bazo linga ba midien bika pour que ba mona bango ke bango pe bazali. Mais Congo eza Congo abangoza. Bangoza nde bato bazo bunda.
bangunza nde bato bakangi mboko, c'est-à-dire premièrement prochainement il faut ayeba programme ndenge nini ezali bayebisa ye ke programme eza boye ye mpe soki azwi programme wana ayebisi bato na ye komite na ye ke programme eza boye peut-être biso tozokende lokola ba 100% ya nini ya vert clair tokokoma kuna tokosala eloko te biso il faut ka togangaka il faut ka pepa topepi bato déjà bayebi par rapport au bengisi bato ke il faut tokoma kuna biso pe tokosala biso pe tokozala biso pe mais tokomi kuna biso basondoli biso batie biso à l'écart tosala eloko te, c'est-à-dire eloko wana ezoswa mais même côté à la boye na oyo nga na monaki tangu ye moko président Mangelesi ya mati aki avandi na place oyo avandaki protocole ya kolongola ye bazongisi na si omoni na bino moko lecture bokosala place ona nayebi te, c'est comme si eza manque ya respect bamankaki respect oyo de un chef à confession, voilà de un yende chef ya confession ya ba église autochtone, c'est-à-dire yende mutu azoyamba bapaya yende vrai autochtone azali yende azoyamba bapaya, c'est-à-dire yende alingaki azala liboso abanda koyamba bapaya na ye alakisa bango yo vanda awa parce que yende kolonda mais batie esika ya honneur et puis protocole wana ye alongoli azongisi ye na nsima mpona ngai esalaki nga pasi grave esalaki nga pasi nalingaki puis soki batata balingi makambo mosusu tokopanza yango na bareseau sociaux te nga moko nakomona ye nakovanda na ye nakosola na ye, donc nous devons nous respecter et puis comme toza bangunza soki toza bangunza solo tolandelaka manaka ya mfumu kimbangu tolandelaka prophétie ya mfumu kimbangu parce que makambo nyonso tozovivre esi balaka yango déjà baprophétisa yango déjà mfumu kimbangu aloba yango déjà soki tolandeli yango bien tokozala respecter et puis nous devons imposer respect surtout ça, nous devons imposer respect wana. Pourquoi? Parce que la parti politique bato bazate toza na organisation moko boye tozosala, donc tokosangana ensemble bangunza na ba chef coutumier tokosala yango bientôt là pour que tolakisa devant le monde qui est omoni parti politique eza na mabele ya ba chef coutumier, c'est-à-dire ba chef coutumier de bato bazalaka na bato, c'est-à-dire malgré oye ko implanter parti politique na yo na village nanga ngande ko lo village wana ngande mutu na koyebisa bato ke bobima te soit bobima, donc tolingi tolakisa devant monde ke bana oyo bavotaka baza epai na biso nde bato tovotaka biso nde topesaka pouvoir biso nde bato oyo tokoki kosauve mboko tosala yango. nalandaki interview moko bazolakisa ili moko boye eza nasi na kota likolo na soki este soki bameza na ili moko na bosani kombo nango oyo banguna bakotaki bazwi mboka wana mais tangu bana mboka bavandi bazoni na bokoko babimisaki baserpent mystique oyo ekendaki ebomi banguna nyonso mpe basoda oyo batikalaki bakimaki bango mpo bamonaki non awa tokovanda te. Est-ce que bapratique wana tokosala yango te? Papa, tout est possible soki baconsidere bachef coutumier. Il suffit nazoloba bien, il suffit seulement babenga bachef coutumier et puis babenga mais ba vrai pe pour ba chef coutumier bezana moto soki kana limita sombi liseke na sombi mokila apakoli ngola na liswa wa nazoyebisa yo ke chef coutumier afo azalaka te. Pourquoi? Parce que ki chef coutumier eza moto aponaka te, eza l'état te aponaka, eza nde famille. Soki famille epesi moto wana bokonzi bango nyonso basangisi mayele na bango sagesse na bango bapesi ye. Soki omoni motu moko boye atelemi tuna ye aza famille nini, peut-être aza prince, peut-être aza princesse. Faut pardon to kenda na ebi dasi kozalaka awa na Kimpwanza babendi chef coutumier sala losambo, chef coutumier sala losambo au nom de Jésus. Voilà pe chef coutumier? Oui, bazali ba chef coutumier bazali. Pourquoi? Balanda déjà zela ya roi Zinganku. Ba chef coutumier msusu ba chrétien bazali, mais un vrai chef coutumier akoki kosala losambo te au nom de Jésus. Il faut asala losambo, voilà, il faut asala losambo au nom ya bakoko na ye, au nom ya mabele. Mais ba chef coutumier aliéné bazali wana vraiment na koboya te. Ba chef coutumier ba diacre bazali, ba chef coutumier ba pasteur bazali. Asa cérémonie na champagne, azo sala cérémonie na champagne. Oui,
bazali ba chef coutumier o déjà bazana Kinshasa. J'ai dit ba chef coutumier belé bazana Kinshasa, bazozonga bamboka na bangote, bazana bokoko na bangote. Okoya kovanda na kisi na mabele ya mutu te. Oko trouble bana bato. Kisi ya chef coutumier bokoko ya chef coutumier ndako na yo il faut ezala na village. Oye awa parce que institution nyonso eza awa. Tozana ba problème ba ko convoquer okoya kotala pe capital mezonga na mboka na yo va se ressourcer, va se recharger. Oyo sali 2 semaines, sali 1 mois, 2 mois ozongi na village. Mais ba misusu bakima déjà ba village na bango. Ba misusu eza faute na bango te parce que ba village na bango ba botola ngo déjà et pas nini et pas bapaya. Voilà pourquoi tozo senga et pas ba autochtone nyonso. Les vrais ntumu, il faut to bungela mabele oyo. Bazo benga yo ntumu za Congo. C'est parce que bozana mabele. Bazo benga yo chef coutumier, c'est parce que ozana mabele. Mais soki munguna koti abotoli yo mabele, okozala exilé. Hein? Tozana ba chef coutumier baza ba immigré awa na Kinshasa. Ebele. Omoni, baza ba immigré à Kinshasa pourquoi? Parce que ba botola déjà bandako na bango, ba botola déjà ba village na bango. Voilà tozo senga et pas ba chef. Bo bundela mabele na bino, bo kufela pona mabele na bino, bo protéger mabele na bino, okimi mabele na otiki bana na yo nanani. Tozongela boko. Matondo mingi wana bolandaki ezalaki intervention ya Fumu Kitobo Kayumba mwana bute yende tozobeta naye masolo pona mai oyo elekaki le 13 na palais du peuple. Fumu moi liloba to moi façon ya ko nakoloba ko interpeller lisusu bakonzi pona ko reconnaître bino ba chef coutumier puis ko tia ministre ba ko sala neti to bino pe ba démarche ni beaucoup mener po boza la considérer parce que souffrance na bino to négligence o bazo négliger bino eza ka bino te mais bato bazo souffrir plus eza population parce que malade ekokota yo koto zalo ko ba kanonga so na sali bona ko bika na libota nanga mais population to yo ko sala ngona mboka mais bande kono ko bazana kini bakozana passe moi liloba. C'est ça, to senga pas mokonzi ya mboka tata Félix Antoine Tshisekedi nde mutu aonoraki image ya Mfumu Kimbangu, nde mutu aproclamaki le 6 avril eza la journée chômée payée. Bakoko babakisela yo ebele ba protéger yo ba épargner yo na bitumba na makambo nyonso mabe. To senga epa na bino il faut bo pesa institution, donc bo reconnaître ba chef coutumier bo pesa bango institution. Par exemple comme institution ya nini ya justice par exemple bo pesi bango institution wana parce que bazana justice ya solo. Par exemple affaire ministère par exemple ministère ya intérieur affaire coutumier décentralisation parce que biso nde batu toyebi ba borne na biso toyebi catalogue tozana toyebi frontière na biso toyebi mabele soki ba honorer ba chef coutumier ba pesi bango sénat parce que bango nde ba sage bango nde bakolo mabele bozo kende kosala par exemple négociation soit ko signer contrat il faut ko signer un contrat na bakolo mabele nyete ba accord ndenge zo signer voilà comme ba accord voilà bozo sala accord pona RDC. Maintenant RDC bozo tinda kaka banini ba politicien wana baza ba locataire bango baye pona 5 ans baye pona mandat mais chef coutumier nde kolo mabele nde kolo RDC il faut yepe azala participer amoni bozo signer nini bosali accord ya nini parce que ye kolongwa na mabele il faut akufa même soki akufi ezaka ka famille moko wana tiaza envie azo préparer voilà ezaka ka famille moko wana soki eza famille ya bakalonge ezaka famille ya bakalonge o ekotikala soki ba signer accord et ko changer jamais parce que bakoloba nini eza signature ya chefferie ya Kalonge signature ya chefferie ya Kayumba et kotikala ga chefferie ya Kayumba eko changer ka jamais bomoni voilà il faut considération wana ezala bo akopte pe ba chef coutumier na Sénat bango nde bato abwanya bato amayele ba obanda ko la kisabino bango nde ba obanda ko yebisa bino bomoni bitumba o zela biso nde to yebi telle personne azana pouvoir ya nzoi telle personne azana pouvoir ya banyoka telle personne azana pouvoir ya tourbillon allez totindika ka 3 personnes allez kola musa tourbillon na mabele te soki tolandi bien ba histoire ya bonzambe pe ya bokoko na biso tokoki kokomisa Kinshasa et comme fleuve Congo tolimu ici yango si ça arrive que si ça arrive que nga moko na ndako nanga na sentir mouvement moko ya mabe peut-être ba kuruna balingi bakotelanga na ndako na mibombi na limwe
que dirait ko protéger mboka to bolimi sango mais ça est na set voilà yebi na village mo be na Kasai bakadogo bakota te nazo bosa na komba village mais nazo yeba ba yabwe ba mona village wana voilà na kabinda kaka na kabinda ba mona yango te magende ya basonge ba chef coutumier wana bakufa to bazali mais ni les sanga ko kinde ko papa ko récupérer bango soit basala papa nanga chef coutumier papa nanga bonzambe ekoki muto akoki kozala peut-être azala ki prophète akufina bonzambe na ye na sekele na ye mais kindoki batika kango mutu soki alingi akufa bakundaka ye na kindoki te aluka kaka successeur même na famille atikeli ye kindoki omoni biloko tolati elata déjà bakoko na biso balunga biso ko babela balunga balunga balata yango déjà depuis kala c'est-à-dire comme na lati yango boye soki esali même 50 ans ekozala vie lungwa mundele akoya koluka yango pour kasomba yango cher c'est-à-dire lolenge nazoloba nazocharge yango soki nalongoli yango natiki yango epa mwana nanga makambo nanga nyuso ekoti ye na nzoto pour te dire que makambo wana ti lelo ezali soki toza na pouvoir kobeta mbasu kobeta mutu kake oza na pouvoir wana obeti mutu mbasu obeti mutu kake mais na ke dire très wana bino moko boko sala commission moko boité ya ndenge boyebani ba vrai chef coutumier bokende okutana na président de la république et puis kotalise ba paramètres oyo bien que photo somba minduki pona ko sécuriser mboka mais ça pe na moyen oyo toko silisa guerre au sang que to dépenser belé c'est-à-dire kokutana na président de la république ezali kambote ezande na ba instruction il faut kolandela na ba association ba chef coutumier baza ebele baza na mitu wana soki ezui moi par exemple invitation pas à chef atalike soki na bengi kitobo ko panza biloko kuna akekoloba vérité peut-être to zoelo côté azui batunae ayoka na bango bake en tant que ba politicien bake kuna ba ABC président ba pesi bango mwa quelque bazongi bavandi ba meli na bango makambo esi c'est-à-dire nakoti côté na mon côté ka lelo na ke okuta na président de la république omoni même système ya nini ya confession religieuse ezangunza mon côté à côté le mawake na yo okuta président de la république donc il faut kolandela ka protocole omoni protocole wana ndeza na problème voilà pourquoi nazo senga ba chef nyonso ya ba association o ezotala ezokamba ba chef coutumier bino ba président bazana mitu il faut bokuta bo vanda bo solola bo talani bo kotikala na ba ngwende na bino bo kotikala na ba niveau na bino ya ki président nini mais bino moko déjà boyebi que telle personne a sa force tel chef a yebi mutu tel a yebi ko sala mutu tel a yebi ko manier mutu tel a yebi ko manipuler bo bengi bango tokota na chambre to s'éloigner na batu quelque part to sali maele ya bokoko o batu balingi ko benga ngo kindoki to sali miracle to beleli nzambe na biso ya bokoko to beleli molimo santu na biso ya bokoko molimo santu wana ekokita ekobunda les soldats prophètes non naza convaincu parce que nazo bango que même ba guerre ba 40-45 ba koko na biso de balongi sa mindele voilà so balongi sa bango na ba pratique voilà ba pratique ancestral même deuxième guerre mondiale ba nani o basili sango c'est-à-dire qui s'ezali qui bokoko ezali qui bonzambe ezali mais to landela nano prophétie ya tata Kimbangu nous devons nous prendre en charge. Ne jamais trahir la terre. Surtout Munza et surtout chef coutumier. Ko trahir mabele na yote. Parce que okozala mokambi ya wapi. Et puis yo Munza solo. Il faut qu'on éviter qu'on se mélange jaka. Omoni nanda ko makambo to sala ki na palais du peuple le 13 juillet. Eza lokola boza na famille, papa aza ya Bethlehem, maman aza ya Mazembe. Mwana aza soki asanga balende bazo beta match. Alors soki Mazembe a gagné Bethlehem, nani akoseka na ndako? Nani akopesa moninga ratio? Nde makambo balukaki na nini? Na du 30 juin. Alors pour se réserver totali kaka bo. Parce que wana ezalaki bitumba banzambe. Ngakutu na mituni na lobi mais
boye kosenga mawa ya nzambe mpona mboka Congo mais soki mawa wana epesami banani bato bapesi yango chrétien bamusulman bangunza voilà banani oyo balongi parce que au monaki déjà ka baproclame au Congo eza pays chrétien bangunza oyo bavrai autochtone babandaki déjà batelemi déjà balongo. Pourquoi? Parce que mpona bango eza sabotage. Maintenant là soki tolobi ke maintenant là il faut maintenant guerre sainte ebanda guerre ya bareligion bato moko batelemi babandi nzembo kuna biso toza bakretien te bamisilma batelemi biso toza bakretien te elingaki ezala bituma désordre, c'est-à-dire na monde spirituel biso moko nde tozo créer guerre wana parce que eza énergie ata moko te oyo ekondimaki moi je suis inférieur à l'autre, jamais. Et puis surtout c'est chez nous omoni mbwa okoki koleka na nzela epe azoleka akoswa yo te akosala yo mabe te. Pourquoi? Parce que ezali pa na bango te okoti même kosala na ye maseki akimi mais même soki aza ya moke okoti na mabele na ye même soki oza mbizo ozaka ya okoyeba ke mbo aza méchant. Eza mabele na biso makambo prochainement soki bapaster bakoya baza bakretien babengaka kaka bakretien soki bakoyela biso mao de la Chine na babouddhiste soit baindien oyo basalaka kibokoko tokosangana na bango tosali kibokoko soki bakoyela biso babéninois tokoti na animisme tokosala mais bakretien basala kibokoko banani bakretien basala kibokoko nayebi te peut-être kibokoko ya Israël mais kibokoko ya Congo oyo te. Et parce que même mayaka oyo chrétien abangaka yango abengaka yango kindoki comme na latini ni bagi na ngai ya ivoire na bagi na ngai ya makasa ya nini soki nini bobengaka yango ndika et pas chrétien koleka te eza kindoki mais soki tolati kaka cheneta non wana nde ya bonzambe molimo santo ezali matondo mingi na balandi na biso bino bozolanda biso en tout cas bozala branché bino pe bozolanda biso en direct bo partager bo commenter bo tika pe ba question na bino mosusu ezala na numéro na biso ya WhatsApp ezala na ba commentaire toko répondre bino ndenge kaka tosalaka fumu ezana mutu moko atuna kina mutu na benge tzoke nja na suka mais faut quand même na tuna ngopo eza mutu na batenga na tuna ba sage bino ba kolomboka ba ya maele soki bo salaki analyse na likambo wana balobi toujours na kata parler du peuple tango cérémonie salama tozokende na milulu mais ba remarquer au début ba monaki présence ya ba soda ou ba zaki ba PMF ba laki musika après ba yé vraiment vers podium et ezana bato mosusu bazaka pe bato ba katika no ba yé na cadre ya sécurité ndenge ba pa ya ba yé ba nini tout mais ba yé ba moniki tout le monde komaki na danse. C'était comme si une fête et je vais soutenir wapi mutu azokengela wapi mutu aye manifestation kutu on dirait que sécurité comme on a boka ba civil ba protocole ba lati ba gilet donc elekela ki ba misusu eza mutu na batinda kina tuna bi nazo ya lola yango premièrement omona ki ba yaki kosambela pona mboka mais basengaki même pas une minute de silence pour la bande na biso baza bona basenga ndeto benda maboko basengaki pona bande baso bazokufa comme ba PMF bayaki basalaki mabete. Pourquoi? Parce qu'on a toujours dit que dans la maison de Dieu tout s'écrit gloire, c'est-à-dire pona bango ba mona dit que côté kuna eza église parce que ba misusu baza ba chrétien. Voilà pourquoi comme ba mona ki bazokumisa nzambe na bango esengelaki ba bwaka nano manduki bakokumisa nzambe na bango nde héritage oyo mutu muindu azwaki avec considération azoboya kotika yango. Mais soki bayebisi ye ke virus antivirus soit ya corona euti pa mindele mabe mais côté religion wana nde basimbi yango bazokanisaki na mabina tokolonga. Or en aucun jour tokolongaka na mabina il faut kobunda parce que nazolanda fuluma sambukida lobaki isana makambo mosusu ezali ya kokotela mabondeli te ezosenga mabondeli te ezalaka na bosombi manduki boke bobundi ezosenga mabondeli te même ya Poutine alobiki Poutine abanda obangisa biso na satani tilo satani ebetaka te ebetaka te po asalango azonga atikaka na biki no satani ezali te asitata azoloba maobanga satani omoni papa na nga konsianga jour moko ayebisinga mwana na nga omoni sata komonana na miso
c'est-à-dire kofuka mateo banda kosambela yesu nzambe kimisa satan satan soki amona na miso betae soko betie satan kotima omoni satan azamu azoya aye ameki omoni kama mwana moko boya ya fumukito omoni yo enjuro akobeta yo yebage na sima wana mutu moko boya azotindika ye zwa peti wana beta ye pour que omona na sima na ye nani azali ezo senga losambo te ezo senga conseil te omoni makambo tozana ngo ezo senga mabondeli te tosambelaka chaque jour depuis babanda kosambela ya quoi Jésus ne fonctionne pas ici chez nous mopaya yekutu azo ko universel awagasi lisana nuepa na bango akini epa akuta Israel na bitumba asali wa lingati asala akufi atiki bitumba wana tilelo azoko wa usili sangote ndako ya usili sepa na biso makambo ezo senga ka to benga batu wa bundu ya Kongo to la musa ne mondansemi aya na bandika na e wana komiko regretter afinda ki wana liboma melelo makambo bela loba e komi réalité omoni ba omoni babiso oyo babiso nazana mujene na osala makambo boko batu mususu ba mona kanga ke mutu na ngesa la kabiente na liboma mais après mon départ nde ba ko reconnaître sagesse ezala ke ba to la musaka kan koko ne mwandanse na ko pesa biso ndika sekele ndika wana to telemi na ngona ba frontière ozo ya to beti ndika c'est tout voilà omoni sagesse mususu omoni sagesse mususu mundela sali antiba lezo sala banini ba lezo sala ba cancer ezo peser mais koko na yo aye azui kaka mai asali ba cérémonie na ye na ba makasa ba meki même nini c'est quoi mbeli ezo kota mais biloko wana yo boye yango kindoki mais soki ba pesi yo jacket moko boye ezo sala yo cancer wana bonzambe ondimeli yango omoni niveau ya biso batu ba c'est-à-dire ils nous ont légué leur héritage, c'est-à-dire mutu mwindu yoti kalaka binaka sambelaka kangaka miso bango bazo botola yo mabele bango bazo zwa minere na yo yo moko otikalaka mobola omoni batu ebele babande koyemba baza babola biso to soutenir bango to somba ba disque na bango lelo bakomi bariche biso tozaka omoni ba politiciens ba yo voter to kosala bino ça o voter bango bazotambola na baji batongi bandako ya bien yo votaka ozaka mama ya lipa ozaka papa ya nini ya puspus to fongola maye matondo mingi na balandi banso en tout cas to komi vraiment na suka fumukito bo moi iloba mokepo na journée le 1er août par rapport à événement oyo bozo sangisa bakutimie na bangunza biti nango ezani biti nango ekoyeba mais tozosenga epa bangunza nyonso baya parce que journée wana babengi yango eza journée des parents journée o tokendaka tokotaka basimetière toke tosala mwa nini assainissement c'est-à-dire eza journée moko eza dédié epa ya bakoko ya bawei pourquoi tozobenga bangunza tozobenga bakutimie nyonso ifo baya tola musaba bangunza nyonso na bangunza mu Yesu T. Je peux dire T. Pourquoi? Parce que bakotiko se sentir lésé. Bakotiko se sentir lésé parce que tokopesa bango maloba te. Tokopesa maloba bangunzo bakosala ki bokoko. Tokosala cérémonie ya bokoko parce que bango soki topesi bango nini maloba bakoloba alléluia amen. Mais soki balingi ba accompagner biso baya kaka. Soki balingi ba accompagner biso bino bangunza boya kaka meto bengi ono ya ngunza. Ngunza nyonso il faut oya oza déjà na bakoko na yo oza na papa na yo déjà akufwa ndeko na yo déjà akufwa les premières wana boya to sala cérémonie ensemble pour que to protéger mabele na biso moko ba chef coutumier iyo mabele na biso moko tolingi kimia mabele na biso moko ya bapaya te nde siloga ezalaka ba chef coutumier iyo nyet mabele na biso moko tolingi kimia mabele na biso moko tolingi kimia il faut to sambela to belela bakoko na biso losambo na zolo baza atanzambe yaka te ezande losambo ya bokoko ya kinkulu pour que to vandisa kimia na ville et province ya Kinshasa
tovandisa kimia na mabele na biso ya Congo en général. Mais idée au besoin, initiative au besoin, est-ce que vous avez un soutien dans mon Oui, et ça la parrainé pas y moko mokonzi ya mboka tuki ko sala elo côté ça ye ayeba, nous devons respecter quand même la loi. Coutume momoli coutume eza loi. C'est-à-dire comme biso moko toza ba coutumier, biso moko il faut toza l'exemplaire, il faut toza la ba ordonner. Congo eza république eza royaume té. Comme eza république eza na mokonzi nango. Mokonzi wana nde akomi premier chef coutumier. Il faut quand même la sens que nous sommes à pas bon de la peau na mboka faut pas qu'il y ait de financement. Mais monsieur eza que na informer la oyeba mais na osala nango sans financement na bino. Oui. Ngala sema na bongo tunasala par patriotisme. Correct, c'est-à-dire to sala ngo par bolingo. Ya bolingo ya mabele, na bolingo ya nini, ya Congo na biso. To sengi financement pas mon côté. To sengi financement pas ya institution ata mon côté. To sengi financement et pas ya nini, ya entreprise ni même pas société ata mon côté. On va se parrainer nous-mêmes. Biso nde bakolo mabele. Bon c'est ba soutenir bien. Soki ba ko soutenir biso e ko sunga bana na biso na nini na transport. E ko sunga bango ko sombela bango mai. Pourquoi? Parce qu'on a toujours dit que l'eau et l'argent appartient à qui? À Dieu. À Dieu. Les dieux là c'est qui? C'est le chef coutumier. Bisonde bakolo mabele non. Bisonde tozo kamba mabele. Biloko eza na se, eza likolo eza epa na biso. Botuna na katanga. Soko osali masekiale na koti na carrière, biloko nyonso ekomi 0-0. Soki oye ko réparer na zongi lisusu na sali cérémonie, biloko epeli. C'est-à-dire l'or et l'argent nous appartient. Eza ya biso. Matondo mingi en tout cas oyo ezalaki émission na biso toyaki kosala toyaki awa kolobela sur la spiritualité Congo puis la politique et tokomi vraiment na suka Fumu Kitobo moi liloba suka na balandi ya Lunungu lwa Nzambe télévision nazo pesa kaka bayenge pa ya patriarche visionnaire Kyungu Kisewe Wilbert Koko ya Bwanya topesi bayenge pa ya mfumu mbanza matundu kwa Nzambi mbuta laudia Nzambi mutu aboya kanaye kamera aboya kanaye polémique alingaka ba problème tena mutu topesi bambote na pesi mbote pa ya couple ya mbanda nanga ya mbuta yala monsieur vende machua mama itela mobilu kimpanvita vouloir ou pas katanga ezo zela bino tozo senga pe tozo tinda invitation na biso na mois de décembre na katanga toza na séminaire international bino nyuso bangunza partout dans le monde vous êtes invités bienvenue to senga kaka bomoko et pas ba chef coutumier pe bomoko et pas ya bangunza nyuso bo soutenir institution na bino ya bangunza ezande confession religieuse ozo kambama na ambassadeur Mangelesi bo soutenir ye ba chef coutumier to soutenir mokonzi ya mboka to soutenir mabele na biso to sangana ba makambo ya kofinga na kana ba réseaux sociaux bino boza ba sage boza ba politicien te boza ba na mikete c'est-à-dire ceux qui ont problème nanga benganga na téléphone luka ba sage ba chef coutumier to vanda to solola to lingi na biso kimia to boyi ba problème bakoko babatela mabele o ya Mfumu Kimbangu bakoko babatela bana na bango de partout au Congo, c'est-à-dire na territoire national nyonso ya Congo to sengi kimia epa ya Nguluzi eto Kimbangu ya Ntungunya mobipisi ya Loposo Moindo Tosuki batata babatela bino bapambola bino tata mopanzisa matondo na bino banso bandai kolanda biso en tout cas awa tokomi vraiment na suka mais tokoki kokata caméra na biso te soki topesi bambote te na bai oyo bazali bongo mitu na biso to pe na bai o balandaka biso partout dans le monde nde ya yambo tozopesa mbote na mama ni mama obsto bengaka bongo mwasi Nzambe ndeke ya maele mama ndo na itela mobilu kipavita tozopesa mbote na papa na biso ya molimo Fumu Mbanza mbuta yala machwa topesi mbote na bambuta banso ya Mbanza Nungu lwa Nzambi pe basali banso ya Mbanza Nungu lwa Nzambi topesi mbote zali bongo mama na biso yende ayambaka biso na katanga soki tokomi na katanga topesi bambote belé na bana nyonso ya temple ya prophète noir en Afrique unie de Lubumbashi na katanga bino nyonso papa Afrika en tout cas bambote belé topesi mbote na Fumu Lau
bambote belende tozopesa lisusu mbote na bino banso oyo bozali bana ya EASA kilongo ya ngizulu kia balongo mutoto ya Felika pe bangunza banso ya Kretibem bangunza banso ya LBK topesi bino bambote ebele bon moko na kingunza nde tokolonga pe tokokende liboso topesi bambote na bapanzi sango banso oyo basalaka na sina nzangela nenzita dianza oyo aza na biso elongo yende mutu azobimisa image oyo lolenge bozomona ngo en tout cas bozali ebele ya ebele topesi bino nyonso bambote baoyo botangi te bocomprendre TV ezali likambo ya ngonga mpo nazomona dia na nsima bakotyanga sinike todeborde kutu matondo ebele tokutani mbala nsima botuna mituna ndenge nayebisaki bino na bacommentaire to na numero oyo ezosafishe wana tokorépondre bino même na baémission to même par écrit tokorépondre bino mokolo malamu na biso banso e napesi bino bambote lisusu ya suka na kombo ya mvuluzi Fumuki Mbangu dia ntungunwa matondo mingi.